L'homme prudent voit le mal de loin. Taulier Bango. Feu! Feu! Toujours c'est Saint-Lita, toujours c'est Saint-Lita. Encore chez Saint-Lita. Gai Saint-Lita, Gai Saint-Lita. Solo lingi okata suki ya kitoko. Benda beauté Saint-Lita. Bino bapaya, en fait, bino yokozanga mboka libanda. Soki boye, soyez le bienvenu. Espace ya bien, ya pour recevoir bino. Salon Saint-Lita. Salon Saint-Lita. Nazana Océan. Précisément, référence Nangezali na Redal Océan. Avenue Ibrahim Roudani, numéro 11. Alors, compte tenu il y a problème administratif, tout signaler Penza Binoté, mais adresse référence Yangoana. Pour signaler na Libanda quelques jours pour la décision de l'État. Mais espace Nabino pour vous allez bien réussir. Benda beauté Saint-Lita. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Mystère Siatoli. Nazara moninga na yote. Nazara moninga noté. Papi Gen tolobe la vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux journées. Nazara moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen, tolobe la vie. Papi Gen, tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Mbote na bande konyoso oyo bo dispose ka temps. Obo pesa ka biso temps to kota na banda kuna bino. Vraiment na pesi bino mbote. Oyo uti vraiment na kati ya motema. Merci na bino nyoso. Merci na Washington. Merci na Ipe Diego Kao. Puis aussi Agostino, merci. Un grand merci encore na Jérémy Boma na Canada. Pourquoi ne pas nous merci na merci que la première dame à Lausanne. Maman Andy Loua Waridge. L'enfant pas comme les autres. Voilà, Eric Shimanoka. Hein, bah, la membre et tout. Dans mon arabino. J'ai de Mangumbe. Dans mon arabino tout. Vraiment. Alors, Lelo Nazo Yamba. JP Mandiango. Qui c'est qui tire. Tu me rends au sol là parce que. Makambarolo ba ezali. Mais avant, Tobanda. Soki olingi ozwa lopango na yo au bord du fleuve kapembeni wana mai ezoleka na fleuve na maluku place moko ya bien conseil gratuit hein? Parce qu'il faut préparer déjà vieillesse contenter ka ba numéro oza dessus ozwa lopango moko ya bien et puis awa bouledo kazate masolo ya bien. Ndeko ya Congo! Préparez vieillesse na yo! Pesa famille na yo adresse! A Toronto City VIP de Maluku! Esika wapi okozwa place monene! Pona libota na yo! Juste en face, ya zone économique spéciale oyo ezali bongo quartier commercial et industriel nakati ya ba RDC kuna na Maluku. Yaya! Yeba ke zone économique et si abandaki kotongama kutu ba américain baza déjà na terrain baza kobeta déjà mobange na usine ya Pepsi Cola, c'est-à-dire awa soki oye ko lancer ba activité commerciale na yo oza na tina ya kokende za noter pour na koluka ba produit nyonso ezo bimakaka awa na zone économique spéciale de Maluku. Yena ngai e bongo pour na résidence Fanda Kimia
Au cause terrain, il y a 20 mètres sur 20 au bord du fleuve Congo. Avec borne urbanisée, oh les camo pépé. Likambo accessibilité, la lampongia ba bébé. Nyon sosi et tongama, urbanisation et lenda, espace vert. Et Kuba, et bongo espace yagé. Pona bana, boza mobimba. Pona avenir ya libota na ngai. Na koti déjà en contact na Toronto City. Kaka ba numéro oyo. Pona kozwa résidence na ngai. Na prix ya mbongo ya ambiance ya jour moko. Kokamwa. Eokani. Voilà. Je crois que pour les amateurs yoka yoka, Nazana JP Mandiangu Kitisikitia. Il y a Jean-Pierre Boni. Ouais, ça va. Par la grâce de Mfumuki Mango. Tout le monde est sous soi. Ah oui. Bonne santé. Qui te connaît, tu l'as filmé. Oh, toujours. Toujours. Maître na kosambo, maître ngasani. Maître wapi? Ozolo baloba soki maître oyo popoli Jean-Paul Ngambe. Esubino. Ah, t'es. Na kana bino esubino. T'es suis. Comment on dit donc ça dit bino ko beta bino te. T'es à tout maman beta te. Oh. En fait, problème est ani. Problème est ali bon, c'est des futilités quoi. Pour ngai maître Masikini Jean-Claude abenga ki ngai abinanga o mande on accompagne te tala maître ce qui Hitler a lobby boye pour na Jean-Paul. Atindeli ngai yango pe. Nathalie yango bon na regretta ki. Pour maître eza maîtrise. Ngana ndimité ke double one maître le mabe aigle. Sali place aux ali. Allez kana tela no n'importe quoi. La limite que mettre Zico à coller na télé, alors n'importe quoi. Au moment où bateau bel au moment où ba mettre ba voyou, ba mettre ba sali bateau ba responsable. Ba mettre ba voyou te. Il y a des maîtres oyo ba voyou na marque na bango. Nous le dit Jean-Paul, on est chef d'état-major, c'est responsable. À l'écart à ça l'émission, mais à fin à me douter. N'a été sur l'émission. A finga me douter. Très bien. À part là, ma caméra. Oyo yaye. Batuniye. Chef d'état-major à l'obake. Yé a mindi maraye mo. A finga moutou. Yé la maître John Balon ben un problème té. Ma mousse les gars dans le monde évolue. Grand maître samouraï. Alors les gamins té la loba. Alors loba té. Il est maître wana se permettre à l'église à télé à nos chrétiens responsables nettonément. Tant que maître Masiki na yebisinga ngana bengi mbalama au chef d'état-major. Na juillet na bina mais honnêtement maître Masiki na tindelenge lo momboye Jean-Paul Akufi na oseka c'est qui a bien mandia ngana répondre eti. Mais ngesala nga capacité ça nga pas pour la monnaie ka na opesa ne maître conseil. Maître eza maîtrise. En plus ngana nga mona njili bino baba na matete oni britannique. Bosala bo moko. Comment faut se permettre de la télé et mutato bali sa mona na nesengwa mona na ye pour fala kindi kini kutu avant mais fala zela mona ya mwasi Brook abala to sala kuna na ba acha mu photo mariage le kitoko après yanga voyage avec les 15. Quand on a commis dans Addis Abeba, à Benga, à Binangaye, dans 2 heures, comme à Kin, na benga vie, à Drisha motomètre. Pour vieux aux oeils. Na bengi pe vieux, vieux à Ibsinga Genon. A des charmants avec ça. T'es, y'a bête à Raba. Pour nous, on a ma caméra, on a Kin, quoi. Ok, bon, dommage, il y a Kendrick, mais après, mon frère, n'a pas qui qui a dans ces mecs, n'a pas qui toi qui est éprouvé, on a un petit problème. Bref, na bengi vieux habité, ça tient déjà battu, chef d'état-major. Mais maintenant, on peut se faire un conseil que mettre les armes maîtrise. Ça sert à rien, on les gars, télé, autant comme moi, si naé, ana bananaé,
yo le kagolo ba comme on a Jean-Paul et moi les gars na télé talo ba non mais ce qui a besoin de bitumba mettre on a mettre Hitler on est mazana kine on est mazana kine bien mettre ka ko benga yo au PC numéro nanga ngala on peut s'adresser à Jean-Paul c'est si faut pas qu'à adresse à chef d'état-major a qui nous luke kuna que le gars na télé la télé sur le go lobe ba télé la bangoti mais so yo ne mangwa sana ki chef d'état-major ana ki mettre na conseil oté na ndinga mabete na conseil oté so koli donc wani za makamoko makamakala ba mettre ba mo luka mbongo ya na c'est na double wana aigle ata mettre zigo on soit na muto mo mage un grand esprit mais responsable jamais on les gars na télé comme Jean-Paul on les gars na télé impossible yo le ko comme mo non ngana ki biso ba to kimi sa ye biso ka sa na kin chef d'état-major na kin bon ce qui mo luka yo kana ekinde kino luka e mabeta porte koko po ya lo bago non abetra le confina papi gani tout à l'heure monsieur ba wela ni on est ma ota yebité ye mettre avant na mongo ozo comprendre pembeni na bonne mama kamakala ninga lobeke no so ka kima ki pona ba oto bakala ki ba ki ba te bele ba ya ki ona boye ce qui ndeni ba ngo expliquer donc albika po ay milene ti soda talomoni lui asaka lion na ndenge mabete on est masqué lui asaka lion nga na ndenge mabete chef d'état-major a mutu nanga vous comprenez to benga la presque chaque jour c'est un gars qui est bien alugane ba problème te ay bulugane mbongo boulot akena kina vene na kina tamso mo pa benga nga qui sisikiti aux habiter dans telle place aye to vient te développer so amonde ba to aye belo mona bon mandiango abenda na ye pas lingane te place ba to aye belé ba problème na ba tout et en est une appel exemple chef d'état-major abengai ngana bisi na place à Dani exotique Dani boa ya koti obige Jean-Paul aya kota nanu kuta vandi kutute vie na ngamo boy alaki pembeni wana ana suka pembe mbamo bana ko agresser on oh non petit on est matalinga na doser siko vous comprendre à comprendre que non boma moto siko ngamo mona siko grand lion siko ndengi mais atalinga abonu moto bo abimine libanda tanga zoni ngana petite fille na bini ah oui ngana na 62 ans yo so benga nga petit oh non na benga petit nga bia Jean-Paul Amassa nga ma vie nga Jean-Paul Abota mi février 59 on a 63 ans ngana 62 ans vous comprenez mais jamais on ne m'a bien nga petit la tête so comprendre nga très bien yo muta coach boy si ngana expliquer vie que a kutu vie nga bon yo o te kamusu ndeni je vais vous arrêter pas ni place problème exacté ozo luka problème na ba na masa na tigana mona matete mettre tigana mutu boka yabo ya benga ngana ba 4h du matin luka un problème na tigana mettre tigana il parle pas mais mona matete akuta na scène moko benga nga mandeo yo ngamdo osisa makamwana na benga mettre tigana na solane na kintano ali makambo ngope là ici faut pas ko solo là et à tous les gars na télévision ba ba ono les tissus mutu mo aleki na télé lo bio ba mettre au ba la ki na makambo magouche ba mettre tissus ndenge ah mais non faut pas chercher des problèmes là où il y a pas quand nous mettre les maîtrise comme yo sportif les gars na télé mo na yo mais tout ça pour ba to yebi idéologie te ba spiritualité tout est vanité. On a un grand maître de Chouar. Vous comprenez? Mais grand maître de Chouar, ça t'a koufa. On a un grand maître de Moalf. Je crois qu'on a un enfant chéri. Grand maître de Moalf, ça t'a koufa. C'est des grands esprits. Grand maître de Joe. Vous comprenez? C'est des grands maîtres. Mais ma casse, à tous ma casse,
so okufi au bunda na cimetière terre kotambola pe n'esprit makasi te ngai grand nga propre Adrissa Motometre ana beta ba mettre na kin na sali sport te ngala bandi mona muke mais vie abeta ba mettre na kin na njili bayebi ya makamto na loba n'importe quoi mais est-ce qu'on a Londres à section sport na Londres na minute à 5e dan mais vie au monde était place ba basé belé vie au monde a été à Fingayo le Montasoni vie au monde était qu'à Fingayo rien mais ce quoi siliki laisse tomber ngatam so mona ba na vie otala ngapeka Adrissa Motometre puis vient avec son bout de bien. Donc, il faut que les gâteaux tout les karaté, tout le baraba. Non, c'est... De toute façon, on va faciliter, mettre avec tout le respect, chef d'état-major, Lyon, à la Kim. Voilà. Vos famille, sur le moment, on a équendé de Maguna Monaï. Ok. Voilà, donc on les a juste moi passage moment. L'engagement l'autre sur la pensa sur... Parce que ma camango, il est trop. Jusque là, batika abatuka n'engewana. Kimbangu abotate, Kimbangu abalare, Kimbangu. Qui est vraiment Kimbangu? Mais quand on fait la biso, na sur émission, on a émission belle ok, non benati siko pena. Parce qu'on est au bandi une émission. Mais quand on fait vraiment qui est Kimbangu. Ah, pour la côte anano, la petite sœur na mo ba tout na ngapé en autre. Lena ato quoi ça? Moi ça pembe. Il y a tout dans la trompe à Magimba. Au moins, Papi Guène, il faut que ça la différence entre la spiritualité et la religion. Magimba, on va te belé pour le microbaloba, n'importe quoi. Et il y a des choses qui sont Magimba. Au moins, la Magimbangiste. On a respecté la Magimbangiste, on a respecté les chrétiens, on a respecté les musulmans. Pour nous amener à mon nous amener pour nous les vous comprenez mais tout le monde peut solo hermo faut mukimbangu aza ntolo ba comme on est pas ma pambate faut mukimbangu assemble jamais la kimbangiste faut mukimbangu papa tani ko ambuye batu faut mukimbangu bato ba ke mfumba abote c'est vrai faut mukimbangu abotate mais oui. Bon, à Outawapi, mais quand on était... Fumugimbangu, en fait, à la base, comme on a eu Kembo Diabanzenza. Vous comprenez? Kembo Diabanzenza. Comme on a eu Angola. Tout le monde a besoin de Kimbangu. Kembo Diabanzenza. Kembo Diabanzenza. Aza mwana oyo ya bilaka. Oyo ba prophétisaki na ba kenge lufuma ba kaka mbangala ki mwana wana boya mwana nga botama tanga botami bato banga ba kino ba joyer faut ba la pure allez ba sage ba vandi prière ba benga na lukombo ay ba ki makamba ba cité babengi kimpa vita ndona ayebaki makani balite babi bino mibale bokende kozwa mwana to banaye kozela abimi bongo fait sans père sans mère abimi na zamba siko so landi histoire ngo eza histoire ya makambo oyo tie ko bima makambo ba Jésus wala eza na autocratie. Bon, avant l'histoire à Jésus, et il y a que Jésus a botamaki par conception divine. Père na mère, bah ça les l'ont monté moi na botami. Mais et ça là ma place il y a Oris. Oris aza mutu mwindo. Maman na ye comme na ye Isis. La reine Aïset. Papa na ye comme na Osiris. Wana ba Jésus ezate. Oh, il y a Joseph Ezaté, 5000 ans avant. Bah, noir, na Kimuntu, Kemet en sigle.
Vous comprenez? Oh, les lois, tu as évité que montent mazima moudi, bah ben en Moscou, les lois Égypte. Mais n'a pas ben en Égypte. Oris a botami par conception divine. Donc père na mère bah ça les lotés. Oris a bimi. Moutou mouindou, maman na ye Isis, comme à Paris. Vous comprenez? Pour l'Antiquité, bah ben à Paris. Parité, bien à Paris, l'Itens. Vous comprenez? Alors, on peut ça, Paris, comme Isis, pour la force à la méritocratie. Parler de la reine Isis, c'est la force. Isis, on a, hier, on a chrétien, bien à Vierge Marie. Osiris, Moutoumouindou, hier, on a chrétien, bien à Joseph. Jésus, hier on a chrétien, Oris, hier on a chrétien, Jésus. Pour histoire, on est le cas déjà. Si comme Fumugima, histoire au christianisme, mais pas n'abisso. Mais Fumugima, tellement ça mystérieux. Vous comprenez? Aïe, vous sa père, sa mère, donc ma camoine, cala, donc si vous comprenez, c'est comme Mouto Azwa qui est dans ma boko, Azala qui est pur. Qui pas vite à vite en donna. Tant à juillet, Bou Bernard de Gallo, à Yewana, ma portugais, ma kanga, qui pas vite à vite en donna. Mais au bout de la tête, il y a un monde qui est considéré comme un camp. Babine Soko Wangani, ton tikayo. Soko continue. Au Tchétémé, bisous au Bomayo, pour qu'il pouvait être à prêcher. Au prêcher. En fait, avant, il y a déjà ça la pire, qui peut vite à la pire quoi. À la boigna, bonzambe katinaye, na âge à 20 ans. Na âge à 20 ans, à Koufi. Wana na zoom fum dimbangote. Kemo de banzenza na zuyete. Vierge naye na âge à 20 ans. A beli fièvre vraiment 3 jours à Koufi. Vous comprenez? Tant à Koufi, entre la vie et la mort, wana, hein? Bankengi bufuma, banenza na mpando batutukiatia bandona nkusi, bakaka mbangala babimela e bansaku nevunda. Balobi no monde ngosawana. Yo faut foutre muka ola muka pona royaume Congo comme il a désorganisé. Allez à la muki, abanotea. Bamindele so olingele bula mabe pona azotenga aotea juli banga ya noir a tchango boye babenga ngo sanjo. Alobi le Seigneur transformé en blanc. Babi mono makamne azolo ba l'église catholique wana batu ba kimi pona nini babi a photo lingele bu. Ta gozo akembo dia banzenza. Yé wana mfumukimbangu. Bakangi wana boye bakena le 1er juillet 1706. Bakangi qui pas vite en donne. Qui pas vite en donne. Bakangi wana tant bakangi poité pendant 2 ans. Bakangi wana bakena le 1er juillet bakena babiso bo wangani to tiko solo wangani te to bomayo. Qui pas vite lobi bobo mangana mwana kemo de banzenza. Comment qui m'bangute kembo dia banzenza mono babomaye baboma bango 3 kembo dia banzenza qui pas vite ndona na nalukombo pa yebaki nini te ba ya basité posa la pire possible mutu wana so mutango ye wana ta batumbi bango wana bobabu bango misato moto mata likolo bamindele ba même wana qui pas vite ça la expression encore vous comprenez glande pinéale et kangavement nini nous ça l'expiation encore à comme un monde spirituel et pas vertical. Vous comprenez? Et pas c'est le corps. Pour toi un corps, âme, esprit. Parce que passer maman yate ba été. To ben ça va chaque fois yozo ya baningo yate. Ba yate bon. Boya to vanda to so là. To continuer parce qu'il y a qui me se place là. To ben ba ba ya kaka. Malamo qui pas vite à monte matil kolo. Tant monte matil kolo
bazui ba poussière wana bakende nango Portugal baleki nango na Vatican bachambre na Vatican kimpa vite alobi boye mwana bobomi nga na ye akozonga wana va boma ye dernière parole na loba avant ça l'expiation de corps akufa abomoni bobomi nzoto me molimo bobomi te mwana bobomi akozonga vous comprenez wana kimpa vite ndona alobi yango le 2 juillet 1706 pour apporter en 1684 hein? Juste après bataille d'Ambouila oui bataille d'Ambouila elle est guerre moboye bamindele ba obligé surtout contre le christianisme par la force s'il vous plaît et ça le 29 octobre 1666 bataille d'Ambouila mais si on continue à passer bah il m'a comme on a terre oh bah yes qu'on peut pas côté ça ba pesa ça bible en fait bitumbe bimane tina film à l'après qui parle vite à en 1684 ah bien mais qui parle vite dans le bible après 2 siècles Fumukimbango ayo botama botama ce qu'on a ndinga musuni mais les gens ne comprennent pas ça papi Gen Fumukimbango papa na ye aza muntandu nzenga ndozo c'est na lobango kutu maman na ye aza muntandu comme on est senga ngudi massa maman na ye oui Fumukimbango en fait elle a 3 sœurs sœur Kimbango liboso qui cite à Julienne yami balé mwa ki ana yami satu ngudi mayala nga comme on a mandiangu mayala Kimbango mwana suka comme on est un chouadi Kimbango chouadi donc les messagers vous comprenez Kimbango atikala kobota jamais aye kubunga pe na zamba bon nayebi ke bato susu mona neti bakimbangisi ba bandeko nanga hein mais totika makamu neti za neti ya kozwa neti Fumukimbango aza propriété privée ya mutu te wana mana beti na osete aza propriété privée ya mutu moko te ke soki mutu alobi koma Kimbango mona batu ah non te Fumukimbango ate ya batu bongo te basaka na koma Fumukimbango te parce que biso a miso mona la 3h du matin na obela comment Fumukimbango donc il n'a quoi accepter jamais mutu bata mona kombo ya Fumukimbango boye kaka non bate bele ba mo lo ba Fumukimbango nzambe aza mystérieux Fumukimbango ba bela nzambe par rapport à quoi hein on comprendre ba ka esprit douté Fumukimbango tanga na boloko matai mwanda na luozi azo sambela ayi ngunza habito yebi ke bakangi na musuni mais oza capable ya kobima na molimo pom Fumukimbango abana oloba mingi musuni na esprit des choses différentes Fumukimbango a comme aigle blanc oyo ki balobi nzambe mpungu kwa tulendu Nzambia mpungu. Nza, c'est l'univers. Mbia, c'est la binarité. Donc, les biens et les mal. Mpungu, c'est l'aigle blanc. Et que symboliser puissance. Quoi tous les nous, donc l'être suprême qui a tout, quoi, en fait, qui a tout créé. Et ça, comme on tout hein? Bah, quoi qu'on va pési, hein? Univers, les alliés, la force, l'amour. Il y a la fois passée Nzambe mpungu to lendo comment pas te belema quand ça Nzamba za mutu mo boye Nzamba sali biso na image na ye ndenge comment na Bible mais non c'est faux Nzamba sala mutu na image na ye te po ye mo za mutu te ko linga to inventer makambu yo mo et puis comment dire wana ba pesa kombo dire ko pesa même Nzambe mpungu to lendo ba to imaginer ndenge lui, il n'a pas de nom. Mais moi, je crois qu'il y a une force créatrice. Force créatrice,
Il y a un ça tout et un mystère on comprend dans côté muta comment inventer oh non Dieu tout puissant force ou ana créatrice et là ça va manifestation dans go awa na mokili vous comprenez il y a un monde sur mon PPB tia makasi allez ba mi réseau ko ya mai so ke yebo ba manifestation ya force ou ana qui s'appelle même pas Dieu. Moi je crois que c'est l'homme qui a inventé le nom de Dieu à son image à lui. Mais il y a une force qui existe. C'est comme Babota Bomisatu. Babota Bomisatu kaka. Nani? Fumukimba. Non, Babota Bomisatu 4. Ah, il y a moi Nasuka. Na 3. Maman Moula, ça maman a été. Voilà, maman Moula a été. Maman Moula, c'est après. Voilà, maintenant, on va Fumukimba. Na bandi communauté Kemo Diabanzenza. Choix di Kimba. On a botami azana papa na maman na ye. ala tiblo ma miracle bel o ba to comprendre raté ya ma miracle à Jésus ala kisango go ba ben ke mwana oye wana oyo o ba tumba na moto kasi ki papi David avant kufa pesa ba alobaki ba prophétie alobi makambo pour que papi David ndo na bana kota na moto moto zo pela boya ya koti na moto ki papi David a la musabatu ba kufa ki papi David a go guérir batu ozombrane bato bika ko ki papi David abane ko la musabatu moto kufi ki papi David a ko dans l'espace ki papi David ndona tanga lobi ba ndele ba komaki ba bike moto aza mystique ozombrane bato ba komi wana bo allez bazeli pe tango po ndela komakati bazeli après tango koki ba bia mwana ngoye yo so la ni makambo zo tona ya ngoro mona ngera na bible kaka basala ba plage na ndenge na bango même si vous comprenez pour toi aliénation mentale hein moi comprendre hein exact allez qui pas besoin d'habiter faut que mangu akena orphelinat ya ngombe kinsuka wala ya kona ajini ça connaît déjà dit ba mona ki abungi boye bazui bakena orphelinat pa ko minerte bakena ye ala balo sala ba miracle basango babi mwana oyo awozo na gindokite ndeka balo ba banga force na quoi ba benga nié wala mama mbunu na rien à voir ba benga nié akei na Mbanzantsanda na kimpakasa na rive droite c'est là où à quel moment tante na ye comment na ye Kaka Kinzembo. C'est la vérité, hein, Olobano. Kaka Kinzembo, aza Muntando. Vous comprenez? C'est là où Fumugimba Mutaba Boma Ngunza, à quel moment s'est réfugié. Tant à Ebike Boma Ngunza Bele, à Zonia et Komitika. Le 12 septembre, lundi, le 12 septembre, 1921. Là, c'est autre chose. Samedi, le 10 septembre 1921, où il y a ça qui a l'oba qui m'a camou. Que boye, botan la Bible, pour comprendre. Dimanche, le 11 septembre 1921, lundi, le 12 septembre 1921, Fumukimbango a quelqu'un qui s'est présenté hier, mon copain Bambila. Avant que nous se présentions, nous avons Maman Tsanda. Tsanda wana et Aline Zete, ils ont une forme à moto. Vous comprenez? Ils ont une forme à moto. Nous étions dans la RDC. C'est là où création, il y a soleil, il y a Zalaki. Nous avons matin dans Zete wana, Bakalanzondo. A matin dans Zete wana, Asambela. Nzamba implo ayoka été allez si walema a matina nzete wana na balon tsanda nzambi soleil bima et puis ça me soit mélanine voilà mundela ate bref fumba okuta Kaka Kinzembo azobela ale mfumuki mbangu asalisi Kaka Kinzembo tante na ye ba obeka tata mosi na village ye pa obeka tata mosi Siko Kaka Kinzembo yake akufa kana maladi wana. Mara mo Kaka Kinzembo abi o me yo salisi ngandeni. Oh, fona memo na nkamba.
c'est là où Fumukimbangu akendaki na nkamba. Muta mema Fumukimbangu na nkamba ezali kaka Kinzembo. Vous comprenez? Maman Moulou n'a rien à voir. Kaka Kinzembo. Soko tali Kaka Kinzembo, oya mona bazali bantandu na mama Louezi. Mama Louezi asa muntandu. Kaka Kinzembo asa muntandu. Mubali ya mama Louezi komo na ye takuyena. Ozola nanga? Wana mama Mwilu ezana nute makambo wana. Ezate. Kuyena aza muntandu. Nete zola nanga kuyena aza munyanga. Mwasi na ye mama Louezi aza muntandu. Balu vila moko na Kaka Kinzembo. Allez, Kaka Kinzembo amemi Fumukimbangu place à kupenda kapata. Kupenda kapata. Kupenda kapata, grand prêtre na Nkamba. Wana maya Nkamba moto neti na filme. Ozo comprendre? Tanga komi kuna kupenda kapata abi Kinzembo. Yo na bongisi yo, abi utabongisi ngai. Mwano. Ale Kaka Kinzembo nani kupenda kapata alobi mwana bilakate baloba kembo dia banzenza. Vana nanu na kiti, Fumukimbangu vana na kiti, moto pela likoro. Ali nani wa comprendre kupenda kapata. Ayo kufuka ma devant Fumukimbangu. Lokola mama Louezi azalaki na pèlerinage kuna na mobali na ye kuyena ba vivre scène ngo en live. Peut-être que vous comprenez. Babondeli kupenda kapata babi mwano biso photo somba ye. Ba sombi sikoyo Fumukimbangu. Akomi mwana ntsumbu. La nanga bien. Alongo na famille na ye. Alongo na famille biologique. Pour akide pa Kaka Kinzembo. Ateki de la famille na mère na père na ba sœur na misato. Ouais. Obi ke papi gen tamba sombiye mbala moko mama Louezi wana oya sombaki ye muntandu azalaki na leki na mobali Manuel Ndompetelo. Ndompetelo n'a rien à voir na Fumukimbangu. Ndompetelo n'a rien à voir. Mama Louezi mutasombi Fumukimbangu ko somba. Ko l'esclave là yewa. T'es esclave t'es aïbali ke beniti. Ba minel do alors somba esclave. Mwana ntsumbu biso ba mwana ntsumbu sombi ba rapela ba chance belé. Mais je crois que maman nani Mama Louezi elle a qui poussé peu l'esprit quoi. Hein? La bankita. Sombaye. Asombiye. Malamoko Mama Louezi wana lekine ya mobali ye wana Ndompetelo Manueli. OK. Ndompetelo Manueli Ndompetelo mobali ya Mama Mwilu. OK. Mobali ya Mama Mwilu eza Fumukimbangu te. Ezali non. N'importe ce qu'on a bien. Très bien. Basombi Fumukimbangu na Mama Louezi. Ndeko ya Mama Louezi nde Ndompetelo sikoyo mwasi na ye Mama Mwilu. OK. Albabota mwana ya liboso. Nde batoso ba mebaki mwana te. Mwana liboso ya Ndompetelo na Mama Mwilu comme on a Mama Kitudia. Mwana mwasi. Grande sœur ya ba Diangenda. Oui. Mama Kitudia. Ayego bota mande ba bota makiwana. Solokele. Dialungana. Diangenda. Fille moko. 3 garçons. Fumukimbangu bota maki 3 filles,
yé moko mwana mobali. Après baye ko vanda wana bo allez fumuke ma mobenga ndo petelo noko par alliance. Allez ndo petelo pa umela kité akufi. Vous comprenez? Ndo petelo akufi. Batamboka babia non ndenge zana boye fo yo balasko yo mosa noko na yo. Fumuke mbanga boya. Ba insista boyi kaka ba insista andimi. Ala bengi mama mwido basolo le bango mbale na kuzu abi mama ngai na vo bima no boyete mais ozwa zemi wana fumango alaxi bango susu histoire ya o balobaka Jésus ba Oris siko soko ça esprit tout tu peux rien comprendre wana oloba no ka boyeka na ndenge musuli wana eza makambo oyo bato bayebi makambo eza batamfumu bamandona bamantiemina bankamalaka sa fumuki mbangu alakisi bango makambo oyo bato bamonaka ke Jésus Christ abotamaki mama na papa basalami te fumuki mbangu alakisaki yango déjà abi kobota mwana mais mwana wana akobotama soki abotami autant les mêmes jours, à les mêmes jours, à Okufa les mêmes jours. Maman a levé Ibobo, Ingeta. Maman a bomba secret. Zemi pe bimi batamboka. Mubaye na ye. Zemi nzo maman mulu a bombi secret wana. Si maman moulin robota. Moi nango atambola les mêmes jours. Aloba les mêmes jours. Akufa les mêmes jours. Bakunda na madinga. Comment les Dabota les mêmes jours. Comment déjà moi na musique déjà. Yo moi na bota musique moi na basuki ezobima. Moi na zo tambola. Vraiment alaxi bango ke ngai. Moi non pas bota sans père ça fumuke mbango alakisi bino yango déjà ali batamboka benda bazwa mwana wana bakunda na madinga vous comprenez bakundi mwana madinga batamboka babendani fumuke mbango abokoli badiangenda na bakisolokele wana l'absence noko na ye wana par alliance ale abokoli bango ba vivant kimbango c'est vrai ba diangenda ba kisolokele ba dialungwana ba vivant kimbango mais les amakila na bango ezate yangala omona tala papigen omona spiritualité et elle dit mboka na pesa la merde sikoti tala bato ba oyiba yiba bambongo po bazanga bonzambe. Vous comprenez? Nous avons ministre de l'économie na biso comme on a eu en 1966. Moi j'avais 6 ans. Ministre de l'économie na biso comme on est Manuel Bamba. Ministre de l'économie. Obi yaki ministre de l'économie atikala ko yiba te po yaki muta bonzambe. Bonzambe bato baza kuna oba na kini wana nzambe akopinir bango akopinir ne bango po bayebi bonzambe te Manuel di Bamba ozo comprendre mwasi na ya bano beta guitare comme ne Makiluangu Manuel di Bamba ki Barbie mais ha bato ayebi mfumuki mbango tala muto afana na mfumuki mbango ana bonzambe Manuel di Bamba, ce qui nous dit que beta boye, à son mata. Je crois pas l'année baeli. On a limité que banane, maman va vous faire un maquillage. Des gens comme ça, des Manuel di Bamba, mon bout à bomba bangwa, na ba Bamba, na ba Kimba, na 66. Mais bon, on a biso franc congolais, et les gars qui même $. Pour monter simbe économie.
asa dia muta nzamba voni na grand prêtre neti kimbangu fumu kimbangu batule de bampadi makengo bukankusu c'est des grands prêtres neti na film oyo fumu kimbangu atikila pouvoir donc fumu kimbangu nga kufa nini puis je bimai na munoko puis je fungula ba fenêtre ba porte keneti po baki bolongo et evandi na mutu ya mpadi makengo bukankusu Padi Makengo, et c'est pas toi le Belaï. Comme il a des ordres, Bamiyi va comme belé, et comme une coopération pour Bazangi Bonzambi, beaucoup en fait. Vous comprenez? Moutaza parfois, ça bien sûr. Mais Hermon Fossa, que la population a la mawa. Dans le but de Félix. Félix, Azan tourné dans le bateau, Bazali malhonnête. Mais bango ne se toutait. Vous comprenez? Bango ça la tête de on a ébi personnellement. Parce que on m'a dit Félix. Ben moi je le connais, il me connaît. On a ébi na si ma petit na ngamo mwalf mwamba. Vous comprenez? Pose la sincère net hier Félix c'est ce qu'il dit. Il n'est pas mauvais. Hein? Papigène. Il n'est pas mauvais. Na boye so monier ma boye, c'est un gars bien, mais un mois déconner mais ça faut accepter que ma bien mutu mususu. Muta même président wana Félix Tshisekedi Nerere, elle est Vital Kamerhe. Ba Vital Kamerhe na ba batu mo vana mboka wana te. Kisanga na kota na makamwana pour na kota na politique ya Manoeli Bamba. Vous comprenez? Ba mona ka bango, mais tout est vanité. A même à côté de Félix, Félix a signé, a signé, allez, à comment na biso to binenga sur le pouvoir en haut. Mais na évité 6 mois na qui na place il y a Félix. Hein? Au moins en 2023, on s'est présenté dans la télé. Peuple les souffrir, hein, Papigène. Toujours souffrir dans nengi moko, ba to mon ka boye. Non. Et en plus moi je crois que Félix a entouré le bateau bien. Neti na par exemple on a yebi Guy Madame Vita. On a yebi en Europe. C'est quelqu'un de bien. Attends la seconde moi mon crétin on dit matin on peut se conseiller ma bien. Bon muta change ça. Mais je crois pas. Asa mutu ça très intelligent, posé, calme. Mais on va me Guy Madame Vita ça la makamba cheka wa te na poto. Non. Yemo Félix a yebi bien que c'est bon gars. Comment on t'a battu? Oh, on va foutre les mots quand on a merde. Mais t'as la neti battu, Manoeli Bamba, ministre économie. Hein? T'as la niveau mboka. Faillite, ça l'a raté. Il y a aussi battu mon bon, il au Tchèque, dans l'autre, t'as peuple montazo souffrir. Sur le lobby, va gagner. Mais, attends, une milliard. Tout est vanité. Vanité de vanité. On koufa. Sur le yébi, on koufa, non, tigango. Ça sert à rien, on aura le peuple, bongi sans des peuples, à la rigueur, on joue mon ayo. Tika na yo muto ayebi ko sala musala ba ya ba bongisa mboka pour peuple a souffrir peuple a souffrir bon sikoyo tosuka je crois tosuka ababa Kimbangu parce que prochaine émission de to continuer sikoyo et ko sala ndenge nini sikoyo que Kimbangu a roulé ce qu'on a bambeba ba ko ma olokisa ya sala gani kasi fumima ba mona mystique. Pour ça, il y a des gens qui ont été bilongés et bilongés à tous les commis. Fumukimbangu à la Moussaba, Fumukimbangu, tant qu'il y a banda pouvoir, à l'autre, à l'autre place à Batou, là que nous l'avons samutu, moi na mora Koufi, Batou bazo le laï makasi, faut na que nous l'avons samutu. Fumukimbangu a kende kuna. Au bout de la combe, bateau roulé là, en formant à la mousse noire. Bateau panzani. Fumukimbangu a biboaki na souci, mais la mousse est bien panzani quoi. Abusons à l'olala. On en a confié sur ça. Vous comprenez? Fumukimbangu a salé un miracle belé, à qui n'est pas ma taille moanda. Fumukimbangu a bimina ba mindele, c'est ba biki a koufi.
ozo comprendre na réunion na bango bafandi bomfunguma ngabima bamindele bapakata c'est ba yebi ka kufi pom funguma ka kufi na 1951 ozo comprendre ba yebi ka kufi wana kimbangise yate kimbangise yate kimbangise mutasali kimbangise mutafonde kimbangise et ali papa nani Diangenda Kuntimu. Yem tafondango na 1959 wana sikoyo abata obi abata 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 ezali alliance de Bantandu OK Nzezalando na Benjamin Loya wana la première présent na biso manigas mo le kaki wana ba mindel ba comprendre bango ale nani ayo loba mfumuma nani ayo loba nani Nzezalando abi ezalaka te alliance de Bantandu photo zwana ba Congo o bazali na bas fleuve ba yombe banani baya comme ça et comme abako et olongo abata alliance de Bantandu et comme abako alliance de Bakongo vous comprenez ouais parce que mutalanga za la président de la République ezali abbé Jean Loya abunda pona mboka batu ba yebiete tango Jean Loya azoya na simana ye mutu azalaki wana yaki Kasavubu Bantandu batikali na Kisantu Jean Loya président azoya ye moko na nini na vewe na ye tanga komi na mpambuziki kulukuta avokele kipaku na tanga na école primaire pe kuno ba yombe na ndenga mabete ba yebisi kokolo po kokolo mu yombe babine fo leka mutu wana ali babomi Jean Loya yem tanga sa la présent na biso babare dans 1959 juste na kikulukuta wana ngala koma na tombe na place basala ni na wana akoma a souffrir dans nos bomba tout président Kasavubu mon papa Kasavubu quoi ko pesa ni ba biloko ba be balata ka po ba bomba maka po ndele ba oluka ba mpela na makamibele ale koma ke makamu mfumuki manga loba ba chéribe ba robima et robima et au sama le 4 janvier 59 ale ba belge ba moni makamu ba mona po 3 ba simbida mvita wana très dangereux ba batamikuse bala ta ndenge mo bilongela bango ekukana lauta ba wapi kasi bango ndo ba protéger mo RDC ni ezana pour te kota na makambo bo nzambe oyo avec église auto noto o ba vraiment sambela na la na parler en langue est-ce que ba kuku ba tala ka biso comment bino ngo bana nzambe comment vous bateke mboka tala papi gen RDC mabela Congo okotekela mutu akosoma mabele wana te pa l'état ça na droit otekela mutu mabela Congo te mabela Congo ça pour les Congolais mabela Congo wana ce qu'on a compte parce qu'on a constitution oyo ya archange apesa biso mabela Congo omoninga nga mboka na ngai ya père na ngai comme nango kimwisi soki na kena kimwisi na besoin l'état te na osama mabele na nga na ba ancêtre na nga na tongi ni na nga ozo comprendre soki na kei neti pa ba luba mabele fona leka ndesi ko pa ba makolo mabele ba ko tekela nga congolais muluba soka ye na ba Congo ba ko tekela muluba mabele ya ba congolais mais mu pa yo ko tekela ye te mu pa ya fo a louer mais le lobo mo oteka mongo na mboka na ye ana droit osoma mabele te mongo so ye na kin a ko négocier otekela mongo mais Rwandais soit outil na Rwanda yé au truc au truc la Rwandais mabele à Congo mabele à Congo c'est pour les Congolais mupaya au rôle bané que bon to signer contrat faut ça la 10 ans au do foot en bon au truc la mupaya mabele té wana zali na nini eza na constitution na biso oyo archange aloba tanto ye manze ngele munzila Congo to comme la montagne sacrée allez bana ba bena Congo batika na mabele bazo sambela na se bati nini na se misu na se mbule zo beta ba aigle ba milikolo ba otambula
Kembo dia monisa mata likolo na 24 vieillards. Kake beta likolo a cassé les bimi. Pendant 40 jours, Bena Congo va na seba ressemble la bonasi, va ressembler à seboy. C'est là où Mwanda Congo ayaki. Ayo ndenge zawana kiaku kiangana. C'est là où ba pesa ba constitution ya ba belé et ya pour ba congolais. Un Rwandais a ko ya ta soma ma belé ya Congo. Non. Possible. Mboke kufi po ba yebi makambo wana te. Oh, ba yebi te ke ba ngo ba sa ko miloka. Siko ba tamba bima wana band ba kengela ba congolais. Oh, mais Congo ça mboka nzambe. Siko bima wana mboka nini puis ba kenda. Congo ezali cœur ya Kachopa. Vous comprenez? Obi Kachopa soukini. Kachopa yani. Kachopa c'est l'Afrique en fait. C'est quoi Congo ça monte maintenant. Vous comprenez? Mais monsieur moi na côté ya te po ya li trop spirituel. Moi vous comprenez ça mais au moins des Congolais là. Biso. Congo o mato kita de uchi wapi. Biso. Makila na yo chidon mama coupé. Makila na yo. Makila Mongo, Makila Mutetela, Makila Congo Brazzaville, Makila Angolais, des baloba Angolais, c'est le peuple bantou. Makila Gabonais, Makila Centrafricain. Ce aussi Makila la Bangoa, au talent on a kati. Oyamona et un ndeng mo tena avec race mususu. Oui pourquoi? Pour archange babengi Nanzalampanda. À mon code génétique, il y a Batou et si le temps bing bang et salamaki awa sur terre. Batou a qui me coucher. Fallait à modifier code génétique. Akita a écouté un kengelu fuma. Archange Nanzalampanda, azali archange, ali homme spirituel. Asali amour na pikme. Si tu veux, makila la biso, ils ont mélangé na mout. Moi na likolo archange. Pour modifier code génétique on va bien une mutation génétique et vous tu pas il y a archange aïe allez kengelu fuma na nenzala na ancêtre la soit hôtel likolo vous comprenez hôtel na Sirius on va bien mbwetete kita awa aboti bana 12 na kengelu fuma moi na liboso biso ba bena Congo to bimi pa nalukengu sur 12 bana. Moi na liboso koko na olingo lingate koko na yo komo na ye nalukengu. Oui. Nalukengu mutu kengelu fuma aboti ye na Nzalampanda. Baboti bana 12 mais moi na liboso biso ba bantu to bimi wana. Vous comprenez? Là c'est autre chose. Nous amènons à Zanaboye pour bamindele ba yebi makamango. Ya moni merde na mboka la soupa pour ba sosolaté, ba mona le dimfumu gimango yoba na osambela koma gimango to tanga ngote. Komba kimpamita vito tanga ate. O ba ngama kamko na yo masuki ale boko so ba n'importe qui bo tara pouvoir mboke kufi. Ale ba koko ba esprit o biso bankita. Ba mona magi mboke kufa. On répond à la question à tout le monde vite fait. Il y a Batamikou, c'est Rabima, Papa, mais qui dit? C'est ça. Ça. Quand c'est vite et bête à Mikado. Vite et bête à Mikado. Viens à Tchaki bien en côté même au boulot à Koufa déjà, avant la mort. En 77. Mon boulot est bien la présence Kassavou, à l'ingaka que nos bêta, à nos bêta meeting. À l'ingaka meeting, tu n'as pas de Kabi. Oh, biso bengaka pont Gabi. Mais ali pont de Kabi. C'est quoi boma Madrandel les bananes. Madrandel était baka bakimba voilà. Ba manweni bamba ba boma bango wana. Ozo na banani. So na kanisi ya nani na kantaka petite sœur na Brigitte nani. Ali koko ya nani wana. Ya nani wana papa wana. Na ba musopa nani ba masana na totanga na bango na collège
ya Kisanto. Tu vois bima alo ka ezarani match. Ba bima ki po révolution salama ba mindele ba bima ba kende. Tu vois bima bando sani. Kasi ba foutre biso na merde. Kasi ba époque ba colonte. Tenabi ba mbiato mikusa bima bando sani. Ba bimi mundele mo beta masase yati. Ba bloquer tous les minduki ba mata dans l'espace ba boto ba minduki soka simio boy ba mindele benda o na nina o ba nini ba 3 personnes comme bima. 3 personnes. Bazaka 12. Parce que ba tindi bino 3 wana kaka. Yaro moni batala ba ngai na jusuki armée na tie baté belé wana rien. Papi gen ngam na osolo na ta normal. Ce qui nous a mis en pour quand tout l'endo beaucoup et le beaucoup ezate. O mato kita. Wana za ba cinéma. Eza ba cinéma o ba sala kawana. Bon nzambe za na yo surtout ba passer na so ba hotel wana ba venturier. Non ba venturier. O ben c'est bango faut ba yati. Bago ya tati sigo. Ba ya o azamba ke pasteur aye na Bible to kochuma na kwa nzambe. Po ya ba kwa nzambe ti. Ba yebi na bango ti. Voilà, je crois que tu souki wa lelo. Bande bonde biso histoire ou histoire moko vraiment na coup de biso Jean-Pierre to banda kosala moi ba série be oyo to yeba pena nous to uta wapi pour to beta lisolo mo aboye mileka leka mais ce que to zonge sango penza bien. To chon la propre donc to kosola makambo ba kimbango to continuer de bakangaka ye. Nenga kufa après mort na ye na lelo. Après to kozonga pena to beta sko lisolo moto muyindo uta wapi to do ça dit photo yeba moi histoire wana. C'est très important. Tout si ça peut s'envoyer bato mbote et puis aux promesses bato bandoze la biso soki il y a pas de souci. Voilà. Mais ngana linginde papi gen hein. Ba passer ba zebeleti. Hein? Mais bazo était tout ça. Non, tu éclairer bato quand même pour na makambo. Pour na makambo ressemble à te me baya yo luka pasteur pour ba benga ki ba oya ba été. Tout ça là makambo nzambe eza makambo te ya kumisa ke yo leki. Mais pour ba peuple ya nzambe ba bunga te. Vous comprenez? Papi gen. Na lobano elo moko kaki no beka na pesi mbote. Hein? La kanisi Claude Viti les musiques de la SAP numéro 1 à ville la kanisi Pilipili Mandela Pilipili na kanisi bino. Na ngina beta siko li solo moko boye ona oloba ya makambo ya nzambe makambo ya Bible. Batu ba yebi yango te baza batu ya lukuta. Bible. Oui. Tout n'importe quel pasteur, celui qui s'attend à l'évangile, il y a Marie de Magdala. Je ne crois pas. Tout n'a pasteur nous. Si tu as passé dans le Rabaya, dans la Yeb Sabang Makamou, Marie de Magdala, Loba, na Thomas. Ben en fait les évangiles apocryphes. Passez-moi contre Dieu. L'évangile apocryphe, les évangiles cachés par le Vatican. Mamanzame a bomba ngodi. Oyo mona ba kumisaka wana, o lika lobaki, o ce qui n'a ni matière lobaki, c'est les évangiles canoniques. Et ça l'évangile oyo, et ça officialisé dans le Vatican. Mais je crois que tant on va passer par le théâtre, oh, na Jérusalem, Jésus a mataki li kolo boye bato amone nengazo matala ti bilama pembe. Papi gen, nous autres oyo et ko matali kolo jamais. Je te donne ma main coupée. Nous autres oyo ko matali jamais. Yamane yamni oh ba bengi la loi d'Archimède si je garde bonne mémoire. Tout corps plongé dans l'eau, si bien poussé vertical de bas en haut. Vous comprenez? Tout corps plongé dans l'eau. Tu es bien quand même, tout le temps on a la classe. Mais comment on dit que corps est mati? Et vous avez une version. Moi, j'ai eu la grâce, il y a autant évangile selon Marie de Magdala. Marie de Magdala, l'obère, tout n'y a mais yo, Seigneur, abaneko ya panayo. Aneko embrasser souvent la monoko. Alinga tu minga bana lobano. Marie de Magdala l'hôpital. Ma comme ça, il y a bien ça, il y a bon, maman, banga bon, bambé, banga. Moi, je suis venu aux athées, mais dans l'autre note qui a mati du colo. Il y a un porte. Vous comprenez? Dans une vision. Mais au moins, une interprétation,
Il y a constaté premier, non à Mata Likolo. C'est faux. Quand Oyo et comme Mata Likolo, té. Mouto on dit mauka mouto ne de baki yendi yendi. Bah le bino ka boy ok. Allez to comment ne de ba fanatique. Enfin aujourd'hui on dit fanatique ali kamo boye. Oyo eza bongo té, moza bongo. Moi je peux te ngana ko lakisa yo na ko prouver yo papi gain so passer ailleurs. L'écriture wana ba l'écriture sacrée, eza sacrité. Et c'est l'écriture sacrée. Les écritures sacrées, bah ben les dou nature. Et ça na hiéroglyphe. Vous comprenez? Au monde on trouve on a papyrus. On retrouve on a sarcophage. Biso ba to tikango. Ba noir, ba kenantu, on va binga kenaton. Ba on ba tikango écriture za moko. Hébreu ça la ni ne ça la té. Alors ba ti ko ça ba to. Écriture à liboso c'est hiéroglyphe. Il y a ba tout monde. Hiéroglyphe tant que si ba peuple ba ko ça ne se déplacer pour que les Cimériens ba yo bimisa ba écriture ba benga ba pictogramme. Tu beta le solo ya roi Léopold II Marambalobaka to en tout cas tu photo pour la sentir connaissance ya makasi. Léopold II c'était aussi ça, toi aussi c'était pour la leloté. Tu vois tout no monde ngwa. Mais on a beta le solo Léopold II. Tu as beta ko beta na le solo. Ah to beta yé sous bon. Là ba motu so ngana bantu faut respecter ba ko respecter ba mo. Léopold II aloba awa ba te bele ba yo ka. Bana bonzambe na bango baza très puissant ba mabena malamu. Bino bo kende kuna bo kosa bango ba koko o biso ba mona ti. Mais il y a des pasteurs ba bien. Mais attends, tu réfléchir à ta deux fois ko mutu atindi batu ba kolonje bino ayebisi batu na iko baza makasi na bonzambe na bango. Ils connaissent bien leur Dieu. Ba yebi nzambe na bo kende kutu ba nzambe te ba yebi makama nzambe na ko leka kutu biso. Bino bo kende bo kosa bango. Que Moutso Azoliati m'a aucune nation. N'a dit qu'on le Papi. Je te dis la vérité. Oh, le ciel et le ciel, bah, comme ça. Mais le ciel, c'est quoi? C'est l'espace. On dit terre, n'est-ce pas? Et oh, c'est l'espace. Dans le colon, on est l'obésité. Dans le colon, on est l'obésité. Il y a un satellite naturel. Ben oui. Nzamba Lola. Nzamba Vandara Kunate Batika Koko Sabato. Vie au biso do vivaka awana ciel et ça na force au créatrice et ya na pe musika te vie na biso obi vient ça et ben on a 250 km là ba benga ngo stratosphère à nos terres au monde stratosphère la stratosphère il y a ba gaz mo ça kuna boyo il y a un de ça la ka boum il y a un avion sur qui et comme il a dit kolo kuna moi qui est comme il y a des balans ça n'est pas et ben on n'ingana na bo pour la stratosphère ba fusée nem te yaka au moins avec côté et les stratosphère et comme on a orbite il y a pas la vie au percer stratosphère place vie na biso ezalaka aux ombrane hydrogène oxygène des ara na likolo kuna hydrogène oxygène et ate soleil mtezo ya ezo beta makasi comme la stratosphère. La stratosphère, on a chaleur, na malili, au moins de pessimino, glace. La glace, on a ce moment qui m'a cassé et s'effondre et comme une moule. Et qui tient la biseau avancée. Et où t'as attaqué la licolo, pas de na orbite vieux zati. Vieux zali na stratosphère. Orbite, stratosphère, na place surtout elle est abouée. Mais par contre, spirituellement parlant, il y a un monde cosmique. Là, c'est autre chose. Tout ça, on peut ça on peut ça monter na Dada, il y a Jean-Marie Calibo, on peut ça monter na Pilipili Mandela, Claude Viti, Zebris Zapata, Laura Ninga, Stani, Okito, on peut ça monter na Petit Nangaï, Fedor Coiffure, la main qui parle quoi. Il y a na Marcadé Kuna défaté, sans oublier Patrick Moulaba, Trésor Moulaba. Amara Kousia Maba devait fouler l'ampoule mettre dao les musiques de la SAP Claude Viti na bo sanité yo foza la kaka zinga Kemba Dio Luzolo petit na Dio Luzolo faut beta nengo beta kia na sayo ya azali manani mkonja vu la Kinshasa quoi pour deux fois te so tu te me pe mon père double sayo oumela et puis sans oublier Masanangai Willy Kivuvu, Clément Stone, Jean-Paul Onema, Ngambe, Nakin.
na sepeli na bosani PV na ngai te Adrisha motomaître petit nanga Séraphin qui sadi prof na lema semeki nanga moi ça vient na ngai quoi moi ça vient nanga colonel semeki Brigitte on est ensemble. Voilà, merci. La suite au prochain numéro. Le 15 octobre, biso tout na Genève Zinago de Makoudou sur Kosepeli Sabiso. Merci beaucoup. Zinago la tinilombo. Mboka na biso Congo mawa mingi tokosuka wapi Zinago bato bakufi lisusu ebele Marai topesi na Polo Nzambe atalela biso makambo oyo bato batelemi na nzela mpona demokrasie bato babimi na nzela mpona demokrasie yo moto telemi liboso na nga na mandoki mama okokobonga mpona nini ye na mwana Kongo oweni nini ye na mwana Afrika na sonda wapi na mwana Kongo bato babimi na nzela na bandala na maboko bato babimi na nzela na ekuluse na maboko bato babimi na balabala na shambele na maboko yo motelemi liboso na nga bato babala okomana mpona nini na mwana Kongo Marai Murunda Marai nakende na Braza babengani ngai nakende na Angola babengani ngai nakende na Afrique du Sud mawatro nakende na nzela ya Libi mpona koma na poto na lukavi na nga mawa nakende na Paris babengani ngai nazonga Switzerland mawatro nakende Belgique mboka ya banoko nakende na Braza babeti ngai nakende na Ngolo tabomina nakende na Afrique du Sud mawatro nakende nzela ya Libi naluka nakota na bato mpo nakende na poto ata nakufi likambo te mawa mama nakende na Paris babengani ngai nazonga Switzerland mawatro nakende Paris mboka ya dombengani Parigo nakende na Ngolo mawatro nakende na Braza babeti ngai bakoma kofinga nga boma nyoka tika boma Kongole tika nyoka oh mokili mawatro mama tokosuka wapi na mboka oyo biso bato tobotama Congolais ekolo ya fier oyo totonda na bomengo nyonso na se ya mabele na biso bamindele bakoya koluka biso lelo bakomi kobomisa biso oyo totikela bango mabele oyo batikala kovwama nango mawa dema kolusu yoka lisolo yango mawa tro pasi eleki mawa eleki likolo ya mawa eboti mawa Congolais akoma pai nyonso okei na Australie okuti Congolais okei na Mozambique okuti Congolais okei na Afrique du Sud okuti Congolais partout okokende okuta Congolais mpona mpasi eleki na mboka na ye tokoma kokima nzala mawa nakende na Braza babengani ngai Marai golela mingi nakende na Afrique du Sud mawatro golela te nakende na Ngolo babetina sambela mzana nakende na Libi babomina
Nkaseleki tokosuka wapi makulusu sinako nakende na Paris babengani ngai nasomba Switzerland mawatro nakende Belgique mawatro mawatro